Alda. Comprenez mon émotion. C'est moi Zali, maman. Ah oui, alors c'est moi Zali. Merci, merci na bakuluna, merci. Tolobi totuki bagene. Tomelanga société pour mutu fait sala. Na gene, je donne sur bakuluna.
Simba Yeje. Mais chauffeur peut la bus sans mémailler, chauffeur ni les hommes mémaillés. Ça chauffeur n'a pas. Voilà, bandeko, tu traversé pour ma tête. Vous allez constater, Nzele Fungwami, grâce à Moussa, la police, vous allez constater pour la Nzela, population ma tête, Boya qui m'a dit que Baleka, kasi Moussa, la police, vous allez constater pour la Nzela, pour bandeko, Baleka. Donc, vous allez constater, vous allez constater, vous allez limiter, échanger, et en bandeko balandi. Vous allez constater, Moussa Landeng et Zali Kokoba. Donc, population, il y a ma tête, Bimina Balabala, maman, ma jeune fille, vous allez constater, population, Bazena Balabala, police, vous allez continuer toujours encadrer cortège et à mon amour Jean-Pierre Bemba, vous allez constater donc mingi kolobezalité bandeko balandi TV za radio T boso na milili bandeko balandi. Voilà, tu comme un échangeur, bandeko balandi, les statut héros national Patrice Lumumba, vous allez constater donc le statut monument, il y a Patrice Lumumba, vous allez avancer vers échangeur. Population est limitée, cette fois-ci après ma tête, bandeko balandi. Tu comme une limitée, population dans la balabala, vous allez constater population toujours marée humaine comme dans l'aéroport bandeko balandi. Si tu comme limité, vous allez constater population azali na balabala. Itinéraire azali boulevard Lumumba, tu connais boulevard Lumumba bandeko balandi, tu bimi enseignement
enseignement tozui 24 novembre tina résidence na ye na Gombe bande ko balandi wapi mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo aokende kopema po auti kokoma trajet leki mulai ayena mwasi na bana bomona ki bana bande ko balandi bana o bazalaki mike lelo bana bakoli bana après 10 ans bana bakomi mikolo bo constater donc population baza ko communiquer toujours na mwana mboka Jean Pierre Bemba Gombo donc bande ko balandi denge bozali ko constater na micro to solo lango TV za radio te population marée humaine bazali balabala police azali toujours na pembeni pona ko luka ko encadrer population voilà bande ko balandi donc TV za radio te bozali ko constater denge to ko koba donc tozali na boulevard Lumumba bande ko balandi 17e rue Limete to leki déjà église maman Olangi to zali ko kende na Limete vers première rue Limete donc vous allez ko constater marée humaine toujours le long du boulevard Lumumba batu bazali belé toujours pona ko communier na mwana mboka Jean Pierre Bemba après 10 ans d'absence bande ko balandi après 10 ans d'incarcération après 10 ans en prison il y a CPI na ae mwana mboka Jean Pierre Bemba asili ko nyata mabele ya bakoko na ndenge vous allez ko constater bande ko balandi TV za radio te déjà la temps de tala qui on est en matana à partir de la pêche la police. Vous avez constaté police azali wana toujours pour encadrer population. Vous allez comment pour réglementer la circulation routière donc police azali toujours pembeni pour coacher ordre quand vous allez comment débordement il y a marée humaine il y a population ils allaient toujours wana malgré cela police azako bunda alors na bande ko balandi sengo ba été masola mboka yango ne bandi bande ko balandi TV za radio te émission to solo lango émission population bande ko na mikila poto boko na biso na YouTube na biso to pesi mbote mingi parce que à partir à YouTube to solo lango na ndeko vers Usaki TV boko na biso bande ko balandi donc TV za radio te ndenge vous allez constater arrivé à mon mboka Jean Pierre Bemba Gombo bande ko bozo constater donc cortège Kangami na 14e rue Limete cortège Kangami na 14e rue Limete to moni population débordée vous allez constater donc to dans la 14e rue Limete beaucoup mon population il y a Limete babimi ebele to zo mona ba étudiant et c'est ba été ba institution d'aller bela donc bande ko bazali toujours libanda pona ko yamba mona mboka Jean Pierre Bemba Gombo vous allez constater donc to allez dans Limete toujours dans boulevard Lumumba Kalamingi to comme 11e rue Limete na fief ya mona mboka Félix Tshisekedi wa pipe cortège ko leka toujours na souci à opposant ndenge vous allez komona mituna zali est-ce que mona mboka Jean Pierre Bemba akokita na 11e rue Limete 10e rue Limete kokuta na mona mboka Félix Tshisekedi TV za radio te bande ko balandi kasi bande ko musu balobiete Jean Pierre Bemba alemé sengela ko ngelo pema kasi akokuta na bande ko ne opposition lokola mona mboka Félix Tshisekedi lokola mona mboka Martin Fayulu lokola mona mboka Vital Kamerhe na bande ko mususu akuta na bango en attendant arrivé ya Moïse Katumbi oyo bazako annoncer déjà très bientôt Katumbi pe azali kozonga na mboka donc bande ko balandi TV za radio te to komona kaka biso moko eloko ezali koleka